Voilà, la fondation Baudouin Mounian vous amène aujourd'hui dans la commune de Massina. Nous sommes ici précisément dans cette église qu'on appelle le son de la trompette pour la sensibilisation. Les mamans de la Ligue des femmes de cette grande fondation, la fondation FBM, vous amène ici dans la commune de Massina, toujours dans le cadre de la sensibilisation. Et nous, c'est GN Fondement Télévision, en collaboration avec la fondation FBM, c'est-à-dire fondation Baudouin Mouniambara, qui a faire vivre nous salons la sensibilisation. Oyo maman Magui na maman Tina tout ça là na cadre toujours pour permettre la population quinoise bailler la fondation Oyo FBM na idéologie na yango na objectif na yango. Vous savez fondation Oyo ils ont travaillé beaucoup plus dans l'autonomisation de la jeunesse, mais aussi dans l'autonomisation de la femme congolaise, donc la jeune fille congolaise, la femme congolaise en général et même la jeunesse congolaise tout entière. Fondation Baudouin Mouniambara, ils ont permettre bino ma maman, ils ont permettre bino ba jeune beaucoup autonome, beaucoup soit en charge bino moko ya mwana to yele le cadre de l'église, le son et la trompette awa et pas ya papa Joël Baki, pas ya maman Tina na maman Maki baye pour na sensibiliser baninga na bango bandeko na bango ba maman pour ezalaki lelo clôture ya milulu comme nene pour ezalaki na cadre. Alors fondation Baudouin Mouniambara va profiter dans kati ya clôture ya milulu wana po baya kokabula na ba mama bino bomona kokabula mwa jus kokabula mwa gâteau kokabula si tout ce qui est important message au maman Tina na maman Magui baye ba mama ya l'église le son de la trompette. Alors tout à l'heure tu peux déjà dans kati l'église pour bomona ambiance pour ça dans kati l'église pour bomona ndenge maman Tina na maman Magui ba ko s'entretenir na ba mama ya l'église le son de la trompette. Nous allons toujours malamu mingi. Alors nous GN Fondement Télévision et le monde de Konanga baza sima bilili nous allons Nathan Mwinda et papa Ortega donc kitoko musali va toujours kitoko pour mona maman sur les alors tout à l'heure toujours dans la mission de la carte de l'église tout le monde a maman mingi musali dans la carte de l'église. Merci beaucoup. Fondation na biso FBM kuna esika nini association wana tozosangana ba mama na ba jeune sœur na ume na fondation na kokai kovanda kuna ngamo koka te po ngamo pe na kosala musala wana te etant que mama comme na ebi ke nazoko evre na église le son de la trompette comme mama na lingai pe na partager mayele oyo fondation na biso ezopesa pa ba mama na ba jeune sœur ya wana nde na bengaki équipe na biso po ezo travailler na bureau na biso toza na présidente toza na secrétaire toza na trésorier na biso nde bango baye bango bakopesa bino maloba nga juste nazolekisa kaka bango nayebi ke tant que mama et tant que jeune sœur okomanke te par rapport na proposition fondation koya nango oza kaka obligé ya kondima ngo po ngai nayebi nde tovandi bo église ezoteni parce que yo mama ovanda église ezoteni makasi esika nyonso mwasi atelemaka makambo ebongaka kaka
maman, boyete ba maman. Tolobaki toko clôturer prière lelo na biso ba maman. Yango biso ba maman ya fondation tolobaki toko silisa ensemble na bino na tongo lelo bosali 50 jours de prière non? Sali 50 jours. Lelo ezali 50e jour na bino ya clôture. Et tolobaki toko clôturer na bino ensemble. Na yango biso ba maman ya fondation toye lelo tokabola mo muke oyo tobongisaki na bino moko lelo. Boyete ba maman. Fondation na biso eza juste awa na Pascal. Et bandi il y a 6 mois fondation Banda eza partout. Là tous les 4 coins Kinshasa fondation est vendue déjà. Là bas province nyonso tous les 26 provinces fondation eza déjà. Là tolobaki toza bana ya Congo. Tolobaki tobo banda ko biso masina pe poto il faut to kita partout. Poto la kisa fondation na biso vision na ngoto pe musala fondation eza nango. Na yango fondation na biso aza pe pasteur. Aza pasteur avant dia wate avani na mboka mopaya na poto. Autai ko ya wasalaki juste 1 mois auto zonga na poto. Mukolo ko ya lisusu. Awa pe à l'église au visiter to maman. Ko ete mama. Ko na ye bode munyapara. Aza mwana ya Congo. Abota na Congo. Akola na Congo mais wata mukende ake ko umela na mboka bapaya. Yango tem na biso ya poto zota mwana na année mobimba to sista année ezali femme lève-toi. Moi si telema. Moi si telema na bitumbate, moi si telema na mayele. Balobaka éduquer une femme c'est éduquer une toute nation. Moi si éduquer comme moi si moko kaka. Ceux qui tellement dans l'église à l'élo. Bana bazake bien dans l'église. Ba maman. Tant que yeso kufaki. Bana bazake do pesa sawo. Ba maman. Tala moi si que je vais ndako za ndenge nini. Ndako ilalaka. Mais ce que papa Béli c'est normal parce que moi ça soit télé, moi ça soit ça là, moi ça soit debout, maman n'a pas ce que ça kobela nyonso et là laka. Boyete ma maman. Donc moi c'est Béli. Na bana classe, na bana moi je suis ya bana ezate. Mais ce que moi ça télé mi na ndako. Comme nous ça toujours debout, nous ça toujours ya télé. Na ngo biso ba to fondation to lobaki boyo. Comme kozali tam na biso zali femme lève-toi. Beta ko tuna to telema na nini. Manda kwa sagesse onzambe apesi biso foto telema toka bola makanisi wana na kati ya fondation na biso FBM toza na kati ya FBM na biso ezo former ba mama et former ba papa et to retourna na question ke bonga mnatanga te FBM eza na posa ya catégorie nyonso otanga te ole ba lingala ole ba français toza na posa ya catégorie nyonso toza na posa na fondation na biso yaka to former yo la formation ezoleka na kati ya fondation na biso na kotonga na kosala mikate na kosunga parce que soki oyekoli misala maboko wana okosunga mabota soki oyekoli misala wana okotelemisa libota na yo okozala mama ebiseka senga te parce que ozosala eloko te okroise maboko okozala lelo ifalele saba mais soki fondation elakisi yo mosala ya maboko oyekoli musala wana okozala mama ya kolelela te okobipesa na musala po osunga libota na yo ngakombo na nga mama Dina Katamba naza moko kati na fondation FBM la fondation nazosime rôle ya secrétaire général adjointe ya projet donc ma projet nyonso eza na kati ya fondation nga nde elekaka epa na nga nasepeli lelo tokabola mois sucré po tosisa nango journée patiente kaka moke po tosepela toyaki maboko pamba te nzambe na biso aza malamu naza kosadresse plus na bajeune fille nga mpe na jeune fille naza jeune fille mère de 5 enfants e lokwa na bamama nazongi pa nga nalinga bajeune fille oyo balala te nalinga bajeune fille oyo bazala moni jeune fille aza motu oyo ifo ayeba valeur thème na biso ya bamaman kati na bajeune fille ezali la femme lève-toi donc femme lève-toi eliyo olobani mwasi telema ete na kati ya société akomona lokola na bota famille elikanga te basepelaka nanga lisusu te wana ezalaki accident mais soki omiyebi valeur na yo okotelema yango na kati ya fondation na biso toza na besoin ya bafille mère ya bajeune fille
pour bayekola métier pour bazala autonome eza nini komiswa en charge kosenga te lelo ozwa mobali ozwa chéri nokai papa alobaki wankuna soki apesaka otosani tikadi mais soki yo moko ozoteka soki yo moko oyebi kotoka oyebi kosala mwa makeup nde na mwa bilongala akwela est-ce que ozanga ata $5 bamariage eza chaque jour bamabala eza bacollation toloba te bafete mais soki oyebi kosala makeup na yo ozanga $5 oyebi kotise ozanga $5 na place otelema na kwa ozela yaya moko boye ayatalaka baya ya mikolo dona soki opesi te ba osani mais soki ozoluka na maboko na yo nzambe wana osani akopambola yango formation na biso kombo nango FBM ezali Fondation Baudouin Munyampa mama salobaki fondation eza Ana Pascal na ngambo ya Bukangaloto conteneur ya Bukangaloto siège na biso eza wana donc on a plus de détails nga na préféré boya na siège opesi nga jour tokutani na siège tosololi mpo kuna baformation nyonso eza na kati ya formation tozokaprendre na kolamba na koma koservir na kati ya fondation na koma kotambola bomoni baprotocole nyonso wana toza koaprendre ndenge nini okoki kotambola ndenge nini okoki koservir na kati ya fete ya monene ndenge nini okoki kolamba na kati ya service traiteur nyonso wana tozosala yango na kati ya fondation yango nalingi ngai na bino totelema elongo na kati ya fondation tosimba mosala ekende na préféré au bosala ke mutu na mutu bakutana kuna po ya deux fois bamusu baza na temps te ya kokutana na lisanga boye wana selonga je sais pas ce bilimo bomoni ndenge merci beaucoup c'est vraiment maman na baki ya pasteur ya na sepeli na idée ko mama na uti ko kutana ba ngo ko singa ba jeune sœur les mini ba osala fani na ba ko ya ba la peu musala wana ya sensibilisation na kati église pour tinda bana na fondation. Avec plaisir, je vais les faire.